Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Konanga Congo, Centre de formation Africa afongoli ba porte na ye po na moto nyonso oyo alingi ayekola tope azwa ba formation lokola ya informatique, langue, make-up, auto-école. Yebake Congo alobi esengeli oyekola métier na Centre de formation Africa okozwa masolo informatique mobimba pe Okokoma, informaticien professionnel paix et à talent. C'est un centre de formation Africa. Le Bengisi Bandego Nyonso, Oyo Balingi, passe à la formation pour avoir toujours la formation. Donc, la informatique, toujours la esthétique, toujours la make-up et toujours la langue. La langue, toujours la français, pour améliorer le français. Donc, à Kogi, nous appelons la formation local anglais, nous appelons la swahili, nous appelons la espagnol. Les amalamu koyeko la bakoto mususu pour na ko bakisa un plus na vie. Et puis tout se basé mingi na informatique. Informatique na mukolo lelo les ali avantage du fait que technologie est avancée. Donc ceux qui ont universitaires, peu importe le domaine où vous avez mais ceux qui ont école informatique, vous allez le net sur Tangité. Pour nous Kosobango, adresse Ezali Semoko. Yebake, Bazali Bongo, na commune ya Liberté, 7e rue industrielle, numéro 16. Référence auditorat militaire ou Université Africa. Contact Kaka, dans Centre de formation Africa, au Kosobango Mobimba Po, Bazali Wana Kitoko, Batako Zelayo. Na maboko ya kofongwama na Centre de formation Africa Congolais nyonso akomi utile na société na Centre de formation Africa biso nyonso tolobi mati eza bongo wow! République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, Mbote Ba Diaspora, partout na confiance, na fidélité, Mbote Sarabiso, édition Sika Yango, et Bandi Nabi qui boza et belé pour Rolanda Biso, partout, Bissika Bozali, la Senga Tujuna Bino, Bocha Ba télécommande, c'est puisque à travers Mbonda Ekolo, il faut permettre Boza information, Moko Sir, il faut permettre les Congolais tout, Aye Ba Nengeli Mboka Nae, Ezali Kotambola. Mboka Congo, Mboka etondi Bomengo, Mboka etondi Essengo, mais peuple Nangonde a souffrir. Pourquoi peuple congolais a souffrir? Peuple congolais a souffrir, c'est parce que les acteurs politiques à Mouto a souffrir la population. Certes, Mingle Oba Komala Bango, Kokene Bamiki la poto, Kosomara appartement, Kokene Bamiki la poto, Ko changer ma nationalité, mais à ta mort de 4 Bango Tangazo Zonga Koto.
atongata toilette pas mal na village na ye mingi pe oyo bazo sala kata ba gouvernement ba se donner beaucoup plus na koyiba ko détourner ko sala ba surfacturation ko sala makambo oyo ya malamu te mais ata moko te azo banza ko kanisa population oyo lelo oyo Patrice Emery Lumumba tikela biso mboka bakoko na biso mboka ya mwana mboka le prophète Sali Raphaël ala verpe mboka ya prophète Simon Kimbangu. Pourquoi Congolais alingi mboka na été? Est-ce qu'il faut avec un bâton magique pour que tu change l'image de Congo oyo? Biso bon école tout ça qui charge, tout ça qui n'attend. Ya ko tambola à travers Congo, la province ya Kwilu. Donc tu sais qui va tourner la biso ya Congo central, tu sais qui va tourner la biso ya province ya Kwango. Tu tamboli sur la province ya Kwilu. Dans le secteur local ya Boulouem, le territoire Idiofa, puis le secteur ya Kapia, puis là Kikwit Oezali, miroir ya Grand Bandundu. Mais souci est makasi. Souci est makasi. Tant que Taliban mboka loka Kikwit, na mituni nga bonga bi est réellement que Kikwit. Et ça ba acteur politique maintenant bazala kati ya mboko Congo basunga Kikwit bazali. To komaka tina Idiofa. Malgré ton qui son to comment écouter to soka Kikwit qui bazo sala. Zela moko asphalté. Si réellement zali ko sa bande population zali ko ba to pesi coup de chapeau. To ebi ke zali teke et pas ya mutu tel te zali ba effrayé pour le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo à travers le gouvernement central au zali ko kambama na mwana mboka Judith Sumi na Tuluka. Mais ba acteur politique ya grand bande du bozalaka wa pour ko sunga mboka oyo. Et ça c'est réellement que Congolais a conscience ko ba ke a pas Congo to na mboka mususu te. Lelo oyo quand la course automobile au tambola ya Grand Bandundu la province ya Kwilu na territoire Idiofa tu as découvrir n'engeni population aza ko souffrir population ba komi ebele na ba secteur wana population aza so ngata mai ya pamba na mbongo ebimaka ebele na sumi noa 1 na mwana mboka Nicolas Kazadi azaka ministre la finance pour que ba côté aux belé bazo ba ya forage na ba lampadaire mais population aza kolela ayebi ata elongi ya forage mon côté maya komela passe na niveau moké on se dit que c'est comme si baza abandonné mais ba fotaka ba député o esengeli ba lobela bango na kati ya ba hémicycle où sont partis tous ces députés là. La seule qui a condamné le chef de l'État, c'est parce que il y a des garants. Il y a des garanties biso, institution malamu. Mais il n'est pas un magicien. Pour que Ayeba, dans le secteur à Kapia, et ça va vivre malamu tomabe. Et ça va service au bazali wana bangonde va servir ba pesa ba information. Pe ezala ba député au ba de ba voter qui bangonde servir la carte ba hémicycle. Ba luka ko réclamer pour l'intérêt de quoi est-ce qu'il y a des députés qui sont misalango bon so mboka mboka Kikwit mboka mobimba so tamboli à partir de 19h molili na kati ya Kikwit c'est comme si Kikwit ezali ville oyebalité mais ceux qui oye na kati ya gouvernement on retrouver que et ça va cadre politico-administratif et belé peu bato ya mayele o bazo bimaka ta Grand Bandundu surtout beaucoup plus o batanga zinga ya Kikwit wala parce que Kikwit à l'époque ezalaki centre na kati ya Congo ebele ko former ba intelligent à travers ba école belé za ba internat mais bato mayele tout ya mayele wana sur le bakenda wapi bato mayele wana sur le bakenda wapi. Le oyo Kikwit ezali près ya ko bunga la carte géographique la République démocratique du Congo parce que ba tête ba érosion eleki ya trop na ville ya Kikwit. Congolais attache jusque là kaka na esprit que ceux qui amoni moninga zo sa musala malamu ah ya zo sala azo linga la kisanini mais siko nani ko tongela biso Congo o ceux qui to komi na esprit ba haine que ya zo ko sala ali ko la kisanini au lieu et place que bon ça la uni pour que le intérêt commun mais vous voulez toujours créer ba haine
ya kocréer bajalousie, ya kocréer badiscorde esika bozali. Ville lokola ya Kikwit ezaka la morgue moko. Ville ya Kikwit wana ezaka la morgue moko. Oyo question oyo kosala dépôt ya corps, il faut foutre à $100. Et puis chaque jour, on peut foutre à 120 000 francs. Dans ma vie à Kikwit. Non, à Coca. On fout à $100, 120 000 francs chaque jour. Dans le niveau, il y a absence à l'État congolais. Est-ce que la population, est-ce que le peuple est Zali? Tout le monde a cas. Dans l'or, il y a ma campagne de chef de l'État. Ma courant à Kakobo là. Certes, il y a des salaires. Même ma câble est critique de comme tout. Même ma épelakate et courant exalité et pelakapete. Courant exalité. Donc, bâtir la bango ba fantaisie la banda kuna bango. Mais jusqu'à quand l'État congolais a causé esprit mon maturité pour que Atala bandora qui quitte ba soit de fils que ta mouille de pamba. Et ça droit congolais. Et ça droit congolais, et ça droit congolais. Il faut avoir la garantie na courant pe na mai. Ba to ko pesa mo zali banani, et zali l'État congolais. Oui, peuple azaba devoir na ye. Mais les Cabo, un tel courant mai, devant un peuple zali ni, c'est-à-dire qu'on fout ma facture na ye. Mais peuple azali prêt. Donc on fout ta facture à courant mai na ye. Population azali prête. Donc il y a comme si ça est pour que azala na kimia. Mais l'État a abandonné. Mais au temps la bango la veste la costume. Parce qu'on déambulait dans le bureau à la carte de vie professeur Kitassa dans le ministère avec ma français minier na Mounoko, ma français belé, parce qu'on passe sur le même dictionnaire. C'est comme ici parce que tout le monde utile dans le village de la bango mais même à ta toilette pas encore retongaté. Non non la ville qui quitte. Et monsieur on a dit la bête beaucoup plus sur la ville qui quitte beaucoup plus de territoire il y a une ville qui quitte beaucoup plus il y a province il y a Kwilu. C'est parce que tu as tourné kuna. Et dans la même optique, après quelques temps, parce que tout ça va tourner, on a fonds propre en bonne école, tous les partenaires, on a noté, on a soutenir Bisso. Mais on a besoin de partenaires pour soutenir Bisso pour que tout le temps, la Congo Mobimba, tout le temps, Congolais en général, donc, il y a une autorité, la population, il y a comment est-ce que beaucoup de gens qui ont besoin, mais on peut faire un numéro sur le téléphone, les aliwana. Moutou a réellement besoin de souci, en cas évolué, ben à Bisso. Le numéro là, tout ça va contacter na bidon. Tant que tout ça va ketolingi mboka oyo, et sengeli tolingi yango na malobate. Balba ke bolingo e mona na kalaba action. Bolingo e mona na katela maloba. Et belé, y a ba autorité politico-administrative. Y a bande comme ça grand bandundu. Bolingi grand bandundu te. Chef de l'État, si réellement que permet Nabino ezali na ba autorité bazo la grande bandundu. Yeba ke mingi na bango bazali batu ya lokuta, batu ya muhimi. Parce que ata mongo ta ko contribuer pour que l'obiso ke na grande bandundu ba betela maboko ya solo. Tango ko sala programme ke na grande bandundu na ville ya Kikwit. Yeba ngo bien ke boko zamboka bako précéder yo pour que bakabola ba polo, bakabola ba effigie, bakabola ba drapeau, au monde batebele, bako ya yamba yo, après c'est bango ba 10 000 francs, ba 5 000 francs. Mais la carte habité ba bango ba lingi yo te population wana c'est parce que bazali ko bénéficier à ta intérêt mon côté. Le programme de développement local à 145 territoires topé. Eux ko pesa bango esengo, lokola la ville ya Kikwit. Mboka mobimba molili. Molili. Quoi Kobola et Zalakate. Mais parce que Singapour elle est quand même la province ya Congo et Kaiti Bakatanga. Mais nini ezali kozanga pour que mboka wana ezala alimenter la courant électrique. C'est parce que ba autorité mingi ya Grand Bandundu, ba autorité mingi o bazala kata ville province dans la kata ville ya Kikwit. Ba autorité la mingi ba li batu ya mitema mabe ba lingi mboka wana te. C'est ça qui va émission. Et belé. Pour l'andango, c'est belé. Tu as dit que les journées moto aussi sangoté. Donc comment qui tire na mangai.
parce que babi mangai ils ont beaucoup plus le territoire à Idiofa le secteur à Kapia atoke les la Kasai ya Maya Kasai okuta yango même pas si la population bazali kolela ki quit kaka même pas si bande kokula bazali kolela to keti na boulem mais tout ça comme tuna et bela ba député au bima na secteur na territoire ya Idiofa vous faites quoi la carte ya Assemblée nationale pour le luka intérêt la province ya Kwilu mais le ko to bola ki quit ce que là to kena mai ndombe kozala ndenge nini tant que la main ndombe kozala ndenge nini mboka bobeloko ki quit mboka ezanga courant mboka ezala désordre moko impossible c'est parce que l'état azate na kati ya mboka c'est comme s'il y a l'absence totale à l'état population comme abandonné ba député ba tikala jamais ko bima liboso na hémicycle pour que ba intérêt ko lukata courant ya pamba na kati ya ville ki quit ba courir comme ba nini muto so bi coupe électricité na munene ko bi ko kabola ngo na ba avenue ba futra ba 2500 francs par jour muto za congélateur on futra congélateur na 6000 francs donc muto za congélateur oya bike ba 150 litres ba futra ngo 6000 francs na courant par jour na kata ki coûte 6000 francs na courant na ki coûte au signal ya ka bango parce que signal azo sala soit disant ba mazout mais quand est-ce que tu ba catholique population wana quand est-ce que tu ba catholique peuple wana il faut que la population a se retrouver dans le droit naïe. L'État congolais doit devoir nous dans maboko. Doit responsabilité nous dans maboko. Luka opé sa congolais esengo esika wapi azali. Donc ça qui émission moko na DG il y a ISP qui quitte, il y a Institut supérieur pédagogique qui quitte. Donc ça qui émission moko pour le côté si réellement que l'éducation à niveau qui coûte des continuer malamu le professeur ordinaire Jacques Nkebe Musinga on a dit déjà ISP qui quitte pour dire d'abord avant de continuer la émission oyo bon on a d'abord intégralité émission de ça qui naé pour comprendre que il y a encore des Congolais au bazala mitema ya ko sunga mboka oyo malgré 90% ba Congolais bazali mitema mabe malgré mboka te mais même 10% wana Zambé, topé, Mungonga Zambé, et comme ma pona et téléma, et bien la pour que Congo ezwa émergence à malamu et surtout à travers ville qui coûte sur Bongi et qu'on peut ça que graba nous et zope Essengo. Toi non élément et on réveille après ces plateaux et le mot na mona mboka écrit dans ma tête à Assimi Régie à balancer sur élément. C'est parti la régie. Voilà chers amis, nous sommes toujours dans le cadre de Mbonda Écolo, magazine d'actualité. C'est le magazine aux gens de la République démocratique du Congo. Et ça nous donne information en temps réel. Nous sommes partout. Dans le cadre Congo, besoin de Bissau, à travers la province de Kwango, d'abord, la ville de Kenya, la radio Le Cop. Nous avons besoin de faire un niveau à Bientchango, un niveau à Mangaï, pourquoi pas. La ville à Kikuti, la ville de province de Kinshasa, besoin de Bissau. À travers Absi Télévision, Miel Télévision et Shalom Télévision, la diaspora, besoin de Bissau. À travers la chaîne YouTube de Mbonda École officielle. Actuellement, nous avons la ville de province, la ville de Kikwit. Nous avons la ville de Kikwit, nous avons tourné à côté assez réellement que le programme de PDS 45 territoires, programme de développement local 45 territoires, nous avons vraiment matérialisé parce que, au sein du constat, c'est comme si beaucoup de Congolais, dans une valeur, il y a Congo. Nous avons chaque fois, même si on a un appartement à Poto, quand il y a automatique, toilette, c'est pas mal dans le village. C'est pas avec un bâton magique que nous avons Congo. Vous êtes béni dans la institution Mboka. Vous liez à Bambongo Mboka. Vous liez à Messolé Mboka partout. La carte de l'Europe de la mairie, ma fille dit que vous appartement. Mais est-ce que réellement la ville n'a bien, Mboka village d'Atal, c'est Mboka. C'est pas Kokono Baouti. Ni ne se sali. Ni ne okanisi. Pas si pourtant vous l'avez à Mboka au Banzélé Zaliti. Et nous retournons aussi au Nangaïki. Tout ça, on a carte de village qui quitte. Mon école Betaka Mondalango, la ISP qui quitte. Vous avez un bureau à DG, d'abord on a eu un démité, on avait dit gérer. Quand il y a ISP qui quitte, moi, je suis bonne santé. Vous avez malade, mon papa. Dans la caméra, il faut se présenter pour que les gens d'abord mon abaye. Professeur Jacques Nkiene, professeur ordinaire.
Directeur général de l'ISP qui coûte. Pour le moment, les aliments oyo, le Kobela qui coûte, là, vraiment on va avancer à madame pas la Bible. Bonne gestion là, l'ISP qui coûte. Est-ce que les gens obtiennent madame pour les avoir conseillé de lui? Aujourd'hui, gestion, il y a l'ISP qui coûte en 2022. Pendant que comme témoin basali bako une semaine après l'installation à Bissau, nous nous sommes attaqués à la clôture. Il y a ancien site pour l'ISP dans le campus Mibale. Campus Otofaniwana est un ancien site. Place l'ISP et Bandaka. Campus Mibale est un assez. Kuna ezaba bureau administratif. Lokola tozalia tozana kati ya bureau nanga en tant que professeur au moni ba mikame ezana désordre sima ezana bibliothèque on a encadrer les étudiants ba ndeko ba assistant ba donc eza bureau nanga en tant que enseignant le bureau ya DG ezana c'est. Alors site oyo ya kala. Eza site moko e umeli e banda depuis ba 1966. Donc, si on sali l'histoire d'Ango, donc on a en 1962, tant on va Luka pour créer enseignement supérieur na kati abandon. Donc, et ça, site yakala. Site où, batumi bale bakufa, assassinat. Assassinat, sangomoko, sima bâtiment au bozota la kuna eza na face na bino, assassinat pe sentinelle na biso moko, ko ba iba bon, ah. Cause mini, clôture les salariés. Donc, dès que tu côté, première semaine, tu bois qui mabanga. Quand ça la clôture au bozo mon na portail au kitoko bozo mon. Donc, clôture au sali en haut, dès que tu côté, 3 mois après, les salariés ici. Après, tu sali bâtiment, il y a pas professeur. Pour pas professeur, bazalaki libanda. Professeur, nous salons les fois à la bureau local na fanduana. Azo recevoir bandeko ba assistant ba chef de travaux ba étudiant pour encadrer bango si manayo wana eza ba mémoire eza ba projet tutoré eza ba mikande belé il faut na pesa bango batanga to bango pe ba s'entraîner ba koma lokola biso ba professeur tozoleka il faut te préparer relève alors ba professeur bazalaka libanda to saleli bango ba bureau eza kuna so bobini bomona ba bureau wana ya kitoko siko le professeur nyonso azana bureau na ye lokola na fandiawa azo ko recevoir ba étudiant ko sala misala na ye soki azana ordinateur atie pe azana si manango to tali ba laboratoire pour laboratoire eza eloko moko mutuya na kati ya enseignement supérieur po siko yo to koti na système ya LMD to basculer na LMD. Bon, LMD wana était liboso recherche. Si manango enseignement. Après, service à la nation. Bon, ceux qui posent ça la recherche, beaucoup tant il faut que ça la recherche. Les recherches wana et bombani na se ya ba laboratoire. Un laboratoire, ceux qui ont koti kuna laboratoire wana eza muke boy. Laboratoire en chimie muke, ceux qui bana bazawana et ko ça la ba incendie. Donc ba dégâts et ko ça wana. Le sali bâtiment oyo ozomona eza bâtiment en principe prévu pour 4 étages, c'est-à-dire 5 niveaux. Mais biso na bokasio ya biso to sali na nous 2. To sali 2 année prochaine tozo sili sa niveau wana mususu ezala 3 niveaux donc 2 étages. Donc tia ba laboratoire na se, to tia ba salle multimédia pour na moderniser ba condition ya enseignement na biso. Condition est à la moderniser. To sali babiloko wana. Kuna na se, to sali bâtiment. Oyo, ya ba service académique, ezo yamba ba étudiant pour na ba problème divers. To bongisi salle polyvalente pour recevoir batu ya ndenge na ndenge. To sali ba makambo ebele. ISPP eza na IDAP. IDAP wana to kutaki yango na kati ya poudrière. Vraiment poubelle. Pavement eza te minute lelo soto ke kuna otali idap okomona ta musu lokola eza pouvant ba sango ou bien nini ou bien ndako moko eza na poto donc kitoko akusana tozo continuer ba effort wana sur le plan de l'enseignement
totie rigueur ya kosala. Po système LMD est un système exigeant. Il faut qu'on lande la professeur petit à petit. Pour un système de semestrialisation, l'enseignement est aussi un semestre. Donc, il faut capitaliser. Tant nous sommes pour enseignant assis sa musala na semestre, pour les évaluation, rattrapage, pour les semestre. Mais vérité, na kati ya délibération. Nous tambola na jury nyonso, pour yeba surtout ba résultat, et ça ba résultat bien. Ceux qui enseignent en sali erreur, na suspendaka bango. Ceux qui a sali erreur, to révocaka bango. Ceux qui a sali erreur, to botolaka bango, ba charge horaire. Mingi bazawana, na botoli bango ba charge horaire. Kaka na yoki nungu, to botoli charge horaire. To sali enquête, botoli charge horaire pour ozoko kate. Donc, to na système d'enseignement, tozo landela ba maquette nyonso bazopesa biso na tutelle, ba ordre nyonso bazopesa biso na tutelle pour enseignement ezala bien. Oyebi bien, yespe qui coûte eza mama ya ba université nyonso ya bando. Université ebandi pa na biso awa. So ba lobi kwilu quartier latin wana eza yespe qui coûte. Pour nyonso ezala unique, ezala système, ezala ba nyonso na kenge na bandundu, nyonso ba botami epai na biso awa. Pas qu'on saute. Nyonso ba botami awa. Biso nde to agotinda. Et tozala ba professeur oyo to kinda kabango, baza ba DG, baza ba académique bisika nyonso. Et sika tokozanga, tokozwa n'importe qui te. To bengaka oyo aza spécialiste na Unikin, oyo aza spécialiste na Unilu, oyo aza spécialiste na UPEN, na ISP Gombe, to bengi ye aye ko relayer. Tokozwa eloko pampamba te na balabala po enseignement tozolandela, il faut ezala enseignement moko ya qualité. Donc na côté wana na ISP qui coûte, en tout cas, to sali pas ma casse. Sur le plan des infrastructures, sur le plan Moussala, sur le plan il y a enseignement, sur le plan il y a recherche. Et sur le plan il y a recherche. Ngai na saleli bango sal kuna pona piste de recherche. Ba revue oyo, ba enseignant pour ba publier na kati pour ba zwa ka ba promotion. Eza kuna ba awa effort tozo sala eza te revue wana noko le lala ki mwa pongi. To réveiller yango et tozo linga revue wana ezala indexé, c'est-à-dire reconnu internationalement. Lokola ndenge ezalaka. Donc revue piste de recherche. Tozo sala yango makasi. Troisième cycle pe o bazo préparer badea bazo kokende. Bien sûr, tozui ndingisa ya ministère à suspendre makambo wana mais bao babandaki avant nde bako continuer. Donc tozo landa ba ordre nyonso ministère azopesa biso pe tokozela bandingisa na yo ya sika po batu wana o baza déjà na pas bakosala na bango ndenge nini nde tokolandela na bakozi. Très bien, merci. DG, tout le monde, comment est-ce que la question la réalisation, donc, bref, comment il y a les avancées. Parce que en vous, au petit tolo, si que vous avez que au bon social, il y a les avancées. Dans une semaine, on compte à 3 jours, on compte à 3 jours, vous avez déjà la vision, mon côté, un jour, on peut gérer le Cabo. La mission est vous. L'État congolais ou bien les arrivent sur la poche, donc on va ça. Bon, réponse wana pona pesa yo fona zonga sika. Naza liboso nano étudiant na botami kutiawa. Naza mwana mboka. Natangi notable. Na tangi awa na primaire, secondaire tout ça. Moi mukenga kisasa. Après to zonga awa. Na continuer l'ISP qui coûte comme étudiant. L'air na si ISP qui coûte na ke kananga. Na ye kozonga naza assistant awa, nazalaki DIRCAP ya DG, nazalaki chef de travaux, nazalaki académique et tout. Donc depuis la échelon surtout c'est bien lui. Ben nazalaki pe administrateur à budget. Donc l'air na ke ko sala thèse na ye kozonga nazongeli ki professeur kaka awa. Na ke moi muke na poto pona ba stage na tervuren kuna na ye kozonga. Pona za africaniste. L'air na ye kozonga bapesi nga ba charge à section, donc na l'équipe d'étape nyonso. Na d'étape nyonso wana nazotala nini ekoko bongisa ISP na biso. C'est ainsi que l'air na commis directeur général wana na commis na décision
bamisala oyo akoproposé yango ntango nazalaki soit AB soit académique mais nazalaki na décision le tokomi na décision tobi te il faut tosala programme wana tosali yango na bamoyen de bord po nyonso nazoyebisa yo wana na bamoyen de bord tozwi ata financement extérieur te mbongo ya l'état eza mbongo ya l'état apesi biso na nzela ya baétudiant donc mbongo wana baétudiant bazoverse ndambu yango wana tozosomba bacre yango wana tozosala makambo ya prime ya baenseignant yango wana tozosala makambo mpe ya construction donc toluki mbongo musika te tozwi ata crédit na banque te bongo na bangaka ozwa crédit na banque babeti yo baintérêt mbongo wana okende ozwa po ministre alobi na 0,26 tala barubrique yo okozwa mbongo sikonga soki nazwi crédit soki nazwi crédit nakozongisa intérêt wana bakofrappe epai wana mpe mokanda oyo elobi soki olingi ozwa crédit na banque il faut osenga autorisation ya ministre ya tutelle donc autorisation naza nango te nakokende ozwa mbongo na banque te nazosalelaka oyo moke leta apermetaki ngai na nzela ya baétudiant nde tozosala moke na ndenge bozomona misala ezosalela tozosenga na baninga oyo baza bakenda bakanisa mboka na bango po biso tala age na biso totikali so mingi te ntango mosusu manda moko manda mosusu olembi tout cela il faut préparer déjà relève. Il faut préparer relève et faut baninga pe baya kopesa biso maboko mais ti toza wana tozwa ta saka ciment ya donateur moko te atali bende ya donateur moko te yango wana azosenga eza biloko tozotika mpona avenir tala bango na caméra wana mbala profiter ekozala 100 ans 200 ans babiloko tozosala donc il faut baninga baya kosalisa biso bango bato bakenda bazwa mpe batango mosusu bachance na vie bakanisa mboka na bango kikwete bakanisa mboka na bango kikwete yango wana biso tozosala moke soki baye kozonga bakokamwa mpo biloko ezalaka te na ntango bazalaka bakomona yango epuis eza misala moko durable lokolo ozomona voilà ezali émission moko ya débatte ezali te tozosambisa DGT ezali émission moko beaucoup plus tozoluka to renforcer surtout bacapacité à comprendre que c'est pas avec un bâton magique pour transformer mboka au Congo jamais ezosala remba ke congolais surtout sila azali azwa sens ya responsabilité oyeba ke yo nde osengeli obema brique moko mpona koconstruire mboka na yo yo nde esengeli obema mayele to likanisi moko malamu mpo ke mboka no ezala construire totala oyo mboka lekomi kobeba nalobi apona kokoma ntina bisika mosika mpasi na nzoto parce que me banzela ezali te tozanga meme ata bafermier baali te parce que yo lelo ozali ministre yo lelo ozali député yo lelo ozali kosala pembe na bakonzi ya mboka soki osalisi ata ferme moko na kati ya mboka ya kati ekopermettre na pouvoir na yo oengagement bacantonnier manuel pour que biloko ya produit ekomaka na destination aussi fo boyeba ke ntango kosala makanisi wana yeba ke ekosunga mpe population ebele bazanzingazinga pour ke bango mpe baprofite na banzela wana batosungoli mboka batozala kati ya ISP Kikwit tosona DG tozosambisa ye te toka tozwa makanisi na ye DG tomoni obimisi vision mwa makasi ozalaki yango tobobimisi moke mpe avati kota deuxième sujet elingi otala caméra wana badécouragé ebele mokonzi ya mboka na ministre tutelle azali wana na premier ministre mpe bakititoise baparti bazolanda bino badifficulté ozali koraconte juste pour 2 minutes tokoki kointerpele bango pour ke bayeya siko koshoma maboko ensemble ke tonga ISP Kikwit badifficulté ezali difficulté ya liboso eza badifficulté ya personnel oyebi ISP eza institution ya kala ebanda na 66 personnel esila na kokufa personnel difficile toza na problème ya bagarde nayebisi bino toza na 2 campus ancien site na nouveau site toza na camp ya baprofesseur oyo babengi camp yonsi toza na homme des étudiantes toza na ferme nyonso wana esengeli bato basala kuna mais personnel toza na bango mingi bakufi mingi mpe bakomi malade baza na bangambo tosengaka bakonzi bapermettre biso engagement ya bato po basite lokola oyo soki surveillance eza te nyonso tokosala moyibi ya kobebisana
Donc, développement et sengaka sécurité. Ce qui sécurité est développement et ça le matin. Pour eux, ça là, mutumabe aye gobe ça. Angwana to sengaka premièrement va permettre biso to engager bateau babengi ba garde, bateau babengi bateau ya entretien. Pe tozana ba classe belé. Ba professeur ba leki mingi ba kufi. Ba assistant mingi pe ba kufi. Tozo salela bateau ba tozo benga ba assistant part-time. Soki ozana ba assistant part-time, ozana force makasité ya ko contrôler bango. Pour contrat na bango eza contrat à terme. Donc à quoi kende na ye, eza déterminé à tout moment. Donc force ya ko agir colon na bango eza ba autoriser biso engagement ya ba assistant évidemment eza na ba contrainte oyo il faut engager assistant, il faut condition telle. So to réunir ba condition ana ba autoriser biso to engager batwana de façon définitive ba ozombongo à l'état ba ko banga pe ko sala n'importe quoi pour akobanga carrière na ye et beba. Donc on a ba difficulté tozana. Ba difficulté mususu eza ba difficulté ya mbongo. Donc toza limité kaka na mwa mbongo yo ya étudiant azofuta. Alors ISP oyebi bien bana balingi lisusu te oyo babengi pédagogie. Balingi médecine, balingi agronomie. Donc tozo salaka na mwa nombre d'étudiants muke. Hein? ISP a boti ba institution mingi, mais ba institution ba c'est créé et belé, ba ISP ça est belé à chaque 10 km. Donc bana bazam mingi te. Et la plupart des enfants que nous avons, ce sont des enfants qui n'ont pas assez de moyens. Donc tozo salaka na muke o bazotinda soki bako kosunga biso. Hein, nanzela ya ba fonctionnement, ba dotation mususu et koko salisa ISP po ekende. Très bien. Voilà, merci. Vous allez juste propos oyo DG ya ISP qui coûte autour de ça, bon on dit à bien. Vous savez ça a été mais tout le monde mon encore de profiter par la bien en qualité en hôtel avec coûte otangi awa okema mokela bitia soke mokela poto ke otanga la ba kasa yo zongi kaka c'est parce que makila est bien là. Makila eza ko belela zonga mboka na yo le ozongi aussi ba responsabilité mene ya ko diriger esika oyo na ko yoka nungu zo bimaka alias Franco les économies ya ko tekama il faut attaquer notable tango yokelo kwana to zalaka kuna analyse ko ça peut même ko pesa pour que qui me compte esika wana. Merci papa. Alliance franco-congolaise eza eloko ya bana kiko. C'est un bien commun. Eza eloko ya mutute songolo ko na botusa. Eza eloko ya biso nyonso. Nga na fandi président ya Alliance franco-congolaise pendant 12 ans. Je crois banda ba 92 wana kine ko sukisa presque na ba 1900 na 2006 l'air na ke ko sala thèse na Lubumbashi. L'air na ke katanga na Lubumbashi ko sala thèse nde na tiki alliance et pas bande ko bazalaki wana. Bazalaki bande ko bulakila munde mugambo a pasaki président. Na ke ko sala thèse na ko zonga tozaka ba membre alliance. Mais comité na bango ezo ko sala kaka. To sala ki makasi. Po tozwanda kuana. To alliance bandaki le boso lokola locataire na boulevard na ndako papa Kanzuma. Mindondo to sombi ndako na biso moko. To sali lobby makasi na ambassade ya France. Ambassadeur oyo akupaki na kati ya bureau hein na l'air à pillage yende asalisa biso à l'époque pour tozwa ba moyen ya ko somba ndako wana. Sombi ndako Alliance franco-congolaise a participé à biloko ebele, ba livre ebele ezakuna. Ba pesi biso pe ba premiers ordinateurs oyo ekotaki na Kikwite yaki na nzela Alliance. Donc centre de formation en ordinateur, en informatique, c'était l'Alliance là-bas. Ba pesi biso antenne parabolique à munene wana. Première antenne parabolique, c'était l'Alliance franco-congolaise. Donc bana tout le monde na pourquoi kokende kuna ko sala to sali na to ko profiter kuna ko sala ba distraction nyonso kuna to sala ki pe na scène à théâtre so bo koti kuna scène à théâtre ezali donc ba biloko ndenge wana ba occasion diversifiée
Scrabble, jeu wana, tennis de table, nous allons dire un moulin pour l'autofinancement. Totiki biloko wana nyonso na gestion ya baninga batikalaki. Leo toye kozonga ba problème ba. Bato batikalaki ti lelo, hein, ba salaki lokola ba futa bato wana te. Évidemment, Alliance française à Kinshasa a retiré ba financement. Mais ezalaki na ba moyen pe muke ya kosala en sorte que ba futa ne fût que Sentinelle. Alors, Sentinelle atikalaki kuna, azwaki malade, abelaki famille na ye baye ko assiéger nda bakota na ndako wana bake kofunda bapesi bango soki ba raison kuna na inspection du travail c'est leur droit mais ba assiéger ndako yango wana ngai na souci wana ya alliance franco-congolaise na yebisaki na bengaki président actuel au président actuel ye aza na doctorat soki na Kinshasa mais adjoint na ye nde muta koma président aza maître avocat maître Brick na bengisi ngabi sala noki benga biso ba ancien nyonso tokutana totala ndenge nini toko résoudre problème wana po alliance eza bien commun ya bana kikwit bakoko brader yango te bakoko brader yango to luka ba solution atana ba diaspora ba salisa biso pourvu to atténuer situation famille wana elongwa soki to reprendre ndako tokotia même location na ba point moko boye tout ça mbongo wana to bando futa bango ba droit na bango wana muke meti sikoyo abenga nanu te nde abenga lelo tam soso ayokaki émission elekaki na Sangmalam yango wana abenga lelo ngapi sala makasi tokutana po tobengana bao baza encore présent baza encore vivant tokoko fanda esika moko toluka ndenge nini tokoko sumba alliance to senga pe na ba autorité locale bayeba ke eza bien ya bana kikwit po première bibliothèque ya makasi ezalaki compléter bibliothèque ya ISP. Bon, il faut tout maintenir. Les livres, ce sont des livres qui coûtent très cher. Surtout zuiba rayon wana nyonso. Mbongo combien ezo beba wana oyo opération atiaki na au service ya bana. Donc toko beba sango. To sala tout okutana boye to koko tala ndenge ni toko sala. Donc apport na biso ba tutokenda etikali yango wana okutana kotala ndenge ni toko sala poto sauver ndako wana ndako wana ezanda kwa koteka te. Donc mutu soki ate ko somba ngo ngana yepsi na lobaki na bourgmestre azwaki pe rendez-vous mutu akosomba ndako wana akozala malheureux parce que biso toko attaquer mal ouais toko attaquer vente wana donc eza bien ya bana kikuti toko brader yango. Très bien, voilà pour bakalelo oyo ko ba responsabilité pour ba intérêt commun c'est vrai que ba ko batela yango lelo oyo déjà zali on a ISP mais ça zali ko sala zali ayete na ko sala bolingo là pour que changer image ya Congo pour image ya ba institution zali ko sala c'est aux amutamute malamu oyiba mbongo ya mboka to oyiba mbongo ya sika peso gérer les actes au départ c'était le loco ya ko sala c'est bien oyo ko permettre que lobi trace na ye ezala elembo o bato ba ko emboîter ba pas pour que Congo lobi ezala meilleur de ce au état alliance franco-congolaise pour singa bande ko gérer yango sengeli bozonga na esika mona bande ko pour luka bakati mo ko pesa ensemble pour que pour sauver intérêt ya bala ke tout mobimba si réellement que pe libota o ba yebi ke ba problème esika bozonga na biso na ba état d'autorité oyo boyeba ke moto asomba ke loko ya ndenge ya mabe bon quand tu as dit côté qui ça yango nous appelons les sika wana donc l'état azali l'état basakana loko otali bien promettre déjà te soli moi mingi pour vraiment la souka ni otala caméra wana otala babotu bazali kotinga bana bango na kati ya ISP écoute ni on peut s'attendre en rapport au état éducation ya bana bango to pe avenir ya bana na bango otape bana qui quitte partout ba penser dans mon pays mais ça je dis on peut lancer et pas le moment pour que tout le cas ISP écoute ezala bon mon copé alliance congolaise ezala alliance pour permettre que bah j'écoute pas se retrouver dans le cadre de la hôtel pas la bibliothèque mais sport ma des journalistes avant na lobby mingi mais na koyebisa ba parents na koyebisa population na biso ya Equita ya Kwilu bato nyonso batindaka bana na ISP bazala na confiance na ISP eza institution na bango tozo continuer rigueur légendaire ya ISP en tant que quartier latin et
tolingaka te badésordre ezala na ye. Vous quartier latin pourquoi? Tobenga yango quartier latin mpo eza berceau ya intelligence. Très bien. Berceau ya intelligence. Donc intelligence ezali awa. Voilà. Alors batia biso confiance, tozolakisa bana bango nzela ya bien, YSP formaka très bien. Et toza na nsima ya enseignant nyonso mpo nani. Alors en ce qui concerne Alliance franco-congolaise, nazoyebisa bandeko tokutana biso nyonso na ba oyo baza na intérêt na alliance pour alliance franco-congolaise wana bien commun etikala bien commun bandeko basali ba siéger ndako wana bayeba ke on ne se rend pas justice wana kokota na ndako wana osali lokola exécution ya jugement yo moko il faut tribunal etia yo kuna. Alors bazo ko empêcher ba moyen oyo alliance akoko déclencher pour na ko futa bango. Eza question ba comprendre que eza bien commun ba fanda pembeni ba tuso ba réfléchir ba tuso luki ba moyen ba koko luka moyen ya ko terminer problème wana peto senga na ba diaspora bandeko bakenda baza na Lubumbashi baza na Kisasa baza na Poto wapi baya à la rescousse ya alliance franco-congolaise baya na rescousse ya ISP qui poto tika biloko ya bien pour avenir à bana. Voilà, c'était un plaisir pour nous à cause de rendez-vous la DGP. Merci beaucoup la DG pour respecter vraiment rendez-vous. On a vu le repas, vous avez une occupation, mais vous quand même, en tout cas, merci à nous, tous avec Kinshasa. Deuxième partie à l'émission Moranda, l'élément de ça. Merci DG et en tout cas, bonne chance à moi. Vous avez bien et mon nana, on est vraiment du Lembo. C'est ça, du Lembo. Vraiment, c'est ça, du Lembo. Alors, moi, je vais vous dire, voilà, merci DG. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci beaucoup l'élément Wotolanda. Le professeur ordinaire Jacques Kenkeme Moussinga. En tout cas, bravo, félicitations. Parce que vous allez automatiquement accompagner Vision Chère. Il y a le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malgré la Kikuti Mingi. Bazali Kolinga, chef de l'État, à travers ma politicien belé, Bazali Kola, parce que nous sommes pas chef de l'État, c'est comme si le chef de l'État a abandonné Bango, occupé Bangote. Zokande, ma politicien, il y a Grabandou, ma politicien, la province, il y a Kouilou, Topé, Bakwango, Bazali comme matérialiser vision chère, il y a chef de l'État, c'est ainsi que le club Bokozambo, Kazali, il est redevable, et pas la population, Bakosa, le Kaba Baye, Zokande, sur Bokozambo, Azib Batamanam, il y a accompagner vision, et qu'on permettre la population. C'est plein d'ailleurs. Tous on niveau régie encore. Tous doit interview au Sala qui a les professeurs ordinaires mon mboka Doudou Moussoui Faustin. Là Zali déjà IZM il y a qui coûte aussi Azali acteur dans le secteur rebelle dans niveau il y a qui coûte et on réveille ça pour ici plateau. C'est parti la régie. Le général de l'Istem Kikut. Nous pouvons compter sur Kikut. Nous sommes sûrs que demain sera très rose. Et surtout très magnifique pour la ville de Kikut parce que, au-delà de tout ce qu'il y a eu comme tard, nous avons des hommes de bonne volonté. Le mal chez nous, c'est tout simplement qu'à un moment donné, dans notre classe, il y a aussi des égoïstes qui n'aiment pas le développement de leur coin. Il y a quelquefois des besoins trop personnels. Et si nous mettons devant nous l'amour de la ville de Kikut, l'intérêt général de la ville de Kikut, cette ville va changer. Et nous avons aussi de bonnes volontés. Nous sommes trop optimistes. C'est vrai que par moment, il y a eu beaucoup de promesses dans la ville de Kikut sans réalisation. C'est vrai que nous avons connu aussi un tout petit peu de la mer dans la ville de Kikut. Nous disons que ce sont des cas isolés. C'est lié à des personnes qui n'ont pas la volonté et l'amour de cette ville de Kikut. Avec les hommes de terrain, avec des hommes de bonne volonté, avec des hommes entrepreneurs. Tout ce que nous pouvons demander, le minimum vital, c'est surtout ça, la lumière, l'eau. Ce sont des histoires, comme ça je vous ai dit que beaucoup de promesses non réalisées. Et nous mettons dans les sacs de promesses non réalisées. La lumière a été une promesse depuis longtemps. L'eau a été toujours une promesse depuis un certain temps non réalisée. Mais nous sommes sûrs que malgré ce cas isolé, les hommes se relèvent, il n'y a qu'un seul qui ne s'abuse pas. La jeunesse de Kikut, c'est d'aimer cette ville. Cette ville qui nous a vu, cette ville qui nous a vu naître, cette ville qui nous a fait grandir, cette ville qui nous a donné le poids.
nous devons l'aimer. Nous devons mettre nos mains en collaboration, la main dans la main, pour l'avenir meilleur de la ville de Kikwit. C'est tout ce que je peux demander aujourd'hui. De laisser tout ce qu'il y a comme futilité, de la médiocrité dans leur comportement, de chercher l'excellence dans la ville. Voilà, bolandi bongo mwana mboka Doudou Moussoi Faustin ozali déjà IZM ya Kikwit. Bolandi bazali batu oyo bazoluka réellement ko changer image ya Kikwit et par là aussi na kopesa ba félicitations to pe ba remerciement et pas ya mwana mboka Sebakayembe molongani ya mama Nanambo en tout cas ba akei na bango ba pesa ki na mbonde kolo na niveau ya Kikwit. Bonsoir na belema wana. C'est parce que balobaka même si mboka batu toni mitema mabe ata moko to mibala malomba kozala. Tout ça besoin batu ko emboîter ba pas. Tout ça besoin batu o serrer ba accompagner vision ya fait serrer du Chilombo pour que Congo lobi est la meilleure. Tout ça batu o bazala esprit. Ya ko ba jeune bilingue ba préparer pour la relève ya lobby pour l'avenir ya lobby. Tout ça besoin batu o bazala besoin que azu jeune o bona mona za kuluna. Ataka moyibi, ataka bali apesier formation et non batu oyo. Bozala pour betaka ba jalelo, bokepa mokonza mboka, umela, oleki bango. Mais on peut s'attendre à kanisa malamu te e ko permettre le développement ya mboka oyo. Et tout ça fait 100 ans parce que le 64 ans après et puis tout ça indépendant 65 ans après, ya malamu ezali c'est parce que Congo ezokuta na bato malamu te. 65 ans après, émergence ya malamu ezali te, depuis Belge akenda, depuis ba portugais bakenda. To comment le oyo autant na Congo boy. Congo asa même pas. Attends. Non, supermarché na yemoko, Congo asa même pas. Na boulangerie na yemoko, Congo asa même pas. Na chambre froide na yemoko, Congo asa même pas. Na bateau de pêche, c'est pas ce que tout ça batamité mamabe o bazali au sommet à l'état. Bango banani bateau o bazali ko luka. Soit disant ba betaka mokonza mboka ba jalelo. Oh, c'est mieux ou c'est bon, le compétent mokonza mboka jalelo, luka au salami salam malamu dans le secteur topé dans le territoire bisika bozali pour que mokonza mboka azala fier donc ba congolais balingi. Le chef de l'état n'est pas un magicien pour que aebake na kapia kuna to na boulem misala ezali ko salema. To uto Holanda et le monsieur tout ça qui la fois passée. To kena boulem. To mlengaka parmi 3 députés nationaux à Makasi kuna entre autres Dédé Mopassa honorable Maman Marie Tipoy, honorable, honorable Joliama, kaka député moko, honorable Joliama, dit à Salim Misala Kitoko, et qu'on permette que même chef de l'État, Azwa Essengwalobi, qui est la boulène, à Ozalales, Bakoyamé, la moté Mamoko. A Kena, Ben Chengoul, Bakoyambaye, la moté Mamoko, c'est parce que maman a formé G, et qu'on permette que Bandeko Kuna Balinga Moko Zamboka. Mais yo, de Kodede Mopassa, Maman Marie Tipoy, ni Bozo Salakuna, vous aurez ma voix Kuna, au fêlé. Ya ofele mais bana mboka bazanga le fisque ata lumière publique à Pamba bazanga le fisque atakaka forage à Pamba bozala bambongo bozala parlement wana ite meza malamu te ton élément centre de formation média indépendant to c'est formé en sigle fongol ba porte nango oyebi ko zaka pasteur botikana lokoso yo oza pasteur o te ya kabilenge oza politicien bana oyo zo ko pesa ba 10 000 francs 20 000 francs pour komisaka yo. Est-ce que préparément pour venir à lobby? Vous êtes pasteur, on dit bien daddy. Mais on Luca, on maximiser ma boza, tu peux pas dire dans l'église, mais former banana. Parce que qu'on permet de le bas dans la société. Peu pas qu'on reconnaissance, on peut pas dire dans l'église. Ça de l'information média indépendant, ceux qui ont 10 personnes, bah on sait leur réduction. On a 10 personnes, bah on sait leur réduction. On a politicien, ils ont 50 jeunes. Il y a un rapport sur la formation journalisme, prise de vie, autonomie de caméraman, peu montage de ma vidéo, et ma primo pire professionnel, et ça possible dans 3 mois comme professionnel à média. Tout un élément haut et on revient juste après sur ces plateaux pour que tout clôturer avec impact dans l'idéologie. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue,
de montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 83 053 97 27 ou au plus 243 89 81 81 097. Je répète, au plus 243 83 053 97 27 ou au plus 243 89 81 81 097. Bonde ekolo bonde eza kobeta en tout cas Kinshasa ezali koningana Congo ezali koningana mundu to sika azali ko recevoir communication kitoko à travers bonde ekolo bientôt là aussi to fongola ba porte pour que ba journaliste ya boya pour que to zonga ça vraiment ko rédaction to senti que ba tibele ba zo benga biso bana bezo ba rédaction zonga ba ko travailler bientôt là to fongola porte bandeko ba o yebi journalisme moi si mobali o yebi ko simba makamutu ya média bokoya pour travailler dans la rédaction Yambonda Ekolo, magazine d'actualité. Ça n'est fini. La meilleure tout ça, analyse mouké, total, ça m'a dit que vous avez sungambo, kate, vous avez sunga Congote, à travers incapacité d'abino, au besoin de la kissa. Et ça déjà, nous t'aimons ma bébé, vous allez vous avez accompagner Mboka la bolingote, au sundoli peuple, bon abandonner peuple, au peuple, à zanga maï, à zanga courant. Ok, là qui quitte, peut-être le villa qui quitte, ils allaient attendre pour les pelakater dans Boutou, à part y a privé. Nous avons un groupe à Kabul va venir. Mais l'État congolais a ça le col abandonné bango suite que député il y a Ngamba Kuna incapable de réclamer pour l'intérêt, il y a peuple mais beaucoup plus pour l'intérêt là bango, c'est bango salaire, émolumé comme belé mais pour la population, voilà. Bon, continuez à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de ce monde écolo officiel. Mais activité la bino, bobenga biso, aux alliés députés, aux alliés ministres, topo aux alliés, mutu au songolo pakala, aux alliés makamno, le qui tout l'excellent monde écolo benga biso, t'as numéro aux alliés voilà. So il faut ébi que tout ça makama qui tourne dans le territoire, dans de la province là, monde écolo tout ça dispo, benga biso, tout ça contact d'abino, tout sur la pour que tout ça la mission moko ya okoma, les sika aux alliés malgré tout ça on va faire la biso moko. Merci Wilfried Samba, merci à mon amboka écrit de ma tête et la maman Medrine Kambembe. À la présentation, je vous retrouve prochainement à l'édition sur Sika, sur qui Kolo Yesu Azongite. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Ndekonanga Congo, Centre de formation Africa, afongoli ba porte na ye po na moto nyonso oyo alingi ayekola tope azwa ba formation lokola ya informatique, langue, make-up, auto-école. Yebake, Congo ya lobi esengeli oyekola métier dans Centre de formation Africa. Okozwa masolo informatique mobimba pe
okokoma informaticien professionnel mpe ya talent. toza centre de formation Africa tobengisi bandeko nyonso oyo balingi basala baformation mpo awa toza na formation lokola informatique toza na esthétique toza na make-up mpe toza na balangue na balangue oyo toza nango awa toza na français po alingi améliorer français na ye donc akoki koya toza mpe na formation lokola anglais toza mpe na swahili toza mpe na espagnol eza malamu koyekola bakoto mosusu mpona kobakisa un plus na vie et puis tose base mingi na informatique na mokolo ya lelo ezali avantage du fait que technologie ezo koavance donc ceux qui oza universitaire peu importe domaine okoki kozala nango mais soki oyekoli informatique te oza lokola neti otangi te mpona kozwa bango adresse ezali se moko yeba ke bazali bongo na commune ya Limete 7e rue industrielle numéro 16 référence auditorat militaire ou Université Africa. Contact kaka na centre de formation Africa okozwa bango mobimba po bazali wana kitoko baza kozela yo na maboko ya kofongwama na centre de formation Africa. Congolais nyonso akomi utile na société na centre de formation Africa biso nyonso tolobi basi eza bongo wo